Force naïe bien-aimé, c'est une personne réelle, l'Esprit de l'Éternel, qui nous aide dans nos faiblesses. La parole de Dieu nous dit que, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède en faveur. Intercède par des soupirs inexprimables. À couper, ça y est, bien le moment où on va prier, nous sommes sali. Ou yo moko po sala que mon abaye ko yebisa ba yebisi ah ya ya. En tout cas, prière au sala qui mukulani ça qui bien. Tout ça qui nga pena na motema, sala qui nga bien. Bien aimé parce que mon moment ça tazo sunga biso pa yebi ke na kati na biso moko za na go besoin. Na kati na biso moko za na moposa. Yango mona ka mon moment ça tazo ko se manifester pour te ngana yo. To bima na mokili yo to zala toujours kati na ye. Pour mokili oyo epesi biso kado te, mokili oyo epesi biso eloko te, mokili ezali kosala mabe, ezali kotinda biso seke na ezali kokotisa biso kaka na kati ya mabe, ozalaki na kati ya libulu, mokili ekosala okota penza na kati ya libulu pene otikala kuna. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, yaya, tokosuka wapi. Verset 8, chapitre 8, verset 14, la Bible nous dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimé, tu occupes comme banda, mon inde te sala ka prière, te sala des prières na biso. Merci Seigneur, Nzambe merci. Opesinga nyonso, batelinga yo, bateli bana ngai, nezaki malade biki singa tuka, na pesio merci papa, na journée mo mandere l'équipe bien. C'est très bien, c'est même très 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 bien bien-aimé qu'on rendre gloire dans Nzambe na ma. Nous sommes sala ka tina biso. Mais ce que mon faiblesse c'est l'équipe, ozo kokate. Yaya, occupé ko banda prière na yo, ko bénir la Saint-Esprit de Dieu. Ko bénir la Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu ya ko sunganga. Ya ko sunganga na lingina sambela na zo kokate, sunganga molimo mo santo. Molimo mo santo ya ko sunga parce que yende mo sungi na biso, yende lumière na biso, yende la kisa biso nzela, azali ko épargner biso ba biloko mabe tango nyonso, eza Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit même dans l'église, partout, dans Ndaku, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu bien-aimés. Ceux qui ont la molimo mo santo te ko sambela te. Ceux qui ont la molimo mo santo te ko kokelo te aya. Bato ba kosa to mona mutu mo ka sala mabe mais zo sala mabe azo le bakaza na Saint-Esprit de Dieu le kuta. Parce que l'Esprit de l'Éternel a la qui sera que mutua na sana molimo mo santo. L'Esprit de l'Éternel tant otalika mutobi muto penza tuka pasteur o penza tuka yaya o penza tuka mama o penza tuka aza penza mwana nzambe asambela kapena atambola pena na kubanga nzambe molimo mo santo za kati na ye. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tozaki na mokili molimo mo santo ayiko récupérer biso de l'autre comme na nzambe. Tozaki osala mabe molimo mo santo tungi biso to tika ba mabe wana ndambu tshelo la zo sunga kaka. Eza Saint-Esprit de Dieu. Hein? Bible est encouragé biso pour que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu, filles de Dieu. Amen. C'est lui qui a ressuscité Jésus qui s'est d'entre les morts. A kokipe ko la musabiso même si tout en a ba faiblesse tout ko sambe la terre. C'est lui qui a ressuscité Jésus qui est d'entre les morts. Il peut nous ressusciter aussi dans nos prières. Des fois, tu coufes dans ma prière, tu ressembles la terre. En tout cas, exhortation na biso alelo ezali Saint-Esprit de Dieu na ba prière na biso tam so tokoka kusambela te molimo mo santo nde yende mosungi munene kati na biso bien-aimé na le Seigneur. Bible lobi na biso que ni par la puissance dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6, je prends seulement une partie. Alobi que ni par la puissance ni par la force mais par mon esprit bien-aimé. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide dans nos faiblesses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans tout et en tout. Il n'y a rien que tu ça tant que moi dans Zambie. Tout ce que je sainteté. Au moins, place où on a ce Saint-Esprit de Dieu ezali, place où on est en kimia, place où on est en paix, place où on est en bolingo, place où on est en nion surtout où ils ont le balana 10 commandements. Alléluia. Ils ont un kubanga Nzambe. Amen. Donc voilà notre exhortation à biso alléluia. Ezali pour nous encourager biso kobele la Saint-Esprit de Dieu à tout moment bien-aimé. La nuit, les jours. Ce que moni que ma casse ezati ya kosambela fuka mayaya. Ata na musala uza déposer sala. Bele la Saint-Esprit na posa na sambela. Menazo kokate sunganga okomona mosungi na biso mo santo akuya azana musikate alokota biso tshilo loto komi na makolo na ye ata ozali okomi vraiment oza neto baki naza perdu na yebite na sala nini bien aimé le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là pour te
pour te récupérer. Il est là pour nous récupérer tout doucement, bien-aimé. Akotika biso totalement te complètement te mais aza on a pour kusunga biso ti bien-aimé malembe ti tokozonga na makolo ya Yesu. Saint-Esprit de Dieu. Oui, ya ningi a récupérer biso alingi te tokende na lifelo ya libela kuna esika zali na la mort éternelle. Non, mais alingi to gagner la vie éternelle. Voilà le musala ya Saint-Esprit de Dieu. Ako récupérer malembe ti okoya kokwela makolo ya Nzambe totalement et complètement. En tout cas, voilà notre exhortation à l'élo pour encourager, pour bénir la Saint-Esprit de Dieu tant on est sur Mosungi na biso yewana azali ko intercéder. La Bible nous dit que selon Dieu, c'est lui qui intercède en faveur des saints. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Il nous donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu. Il nous donne la force de la prière, la force de vivre sur cette terre. Mon kilio qui m'a force à ma bezali bien-aimé. Force à ma bezali ko attirer yo nanga to sambela te. Force à ma bezali ko attirer ngana to tambo na kubanga nzambe te. Force à ma bezali na misala partout bien-aimé dans le Seigneur. Partout, l'esprit d'aller quoi tirer biso poto sala na makolo nzambe te. Mais ce qui Saint-Esprit de Dieu te yaya to kosuka wapi. Te tika na to kumisaka Yesu nda tika la biso molimo santo lobi vo bina kende pona tika la bino molimo santo asunga ka bino jusqu'à l'extrémité de la terre. Bien-aimé, même si au moni situation zo bonga te, ko tika te. Benga Saint-Esprit, aide-moi. Sungangai, na belelio, na kombo na Yesu Masia, ako sunga biso. Voilà notre exhortation, alléluia. Nzambe abate la biso, abate la bandako na biso, makila na ebomba biso, na kombo na Yesu Masia. Amen. Donc voilà notre exhortation na biso, alléluia. Et ça dit pour nous encourager biso, qu'obéir la Saint-Esprit de Dieu à tout moment, bien-aimé. La nuit, le jour. Ce que monique ma casse, c'est ça, c'est la fouka mayaya. Atana musalo za déposer ça là bele la Saint-Esprit na posa na sambela menazo kokate sunganga okomona mosungi na biso mo santo akuya azana musikate alokota biso tu le to komi na makolo na ye ata ozali okomi vraiment oza neto baki naza perdu na yebite na sala nini. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là pour te récupérer. Il est là pour nous récupérer tout doucement, bien-aimé. Akotika biso totalement te complètement te mais aza on a pour kusunga biso ti bien-aimé malembe ti tokozonga na makolo ya Yesu. Saint-Esprit de Dieu. Oui, ya ningi a récupérer biso alingi te tokende na lifelo ya libela kuna esika zali na la mort éternelle. Non, mais alingi to gagner la vie éternelle. Voilà le musala ya Saint-Esprit de Dieu. Ako récupérer malembe ti okoya kokwela makolo nzambe totalement et complètement. En tout cas, voilà notre exhortation à l'élo pour nous encourager, pour bénir la Saint-Esprit de Dieu tant on est sur Mosungi na biso yewana azali ko intercéder. La Bible nous dit que selon Dieu, c'est lui qui intercède en faveur des saints. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Il nous donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu. Il nous donne la force de la prière, la force de vivre sur cette terre. Mon kilio qui m'a force à ma bezali bien-aimé. Force à ma bezali ko attirer yo nanga to sambela te. Force à ma bezali ko attirer ngana to tambo na kubanga nzambe te. Force à ma bezali na misala partout bien-aimé dans le Seigneur. Partout, l'esprit d'aller quoi tirer biso poto sala na makolo nzambe te. Mais ce qui Saint-Esprit de Dieu te yaya to kosuka wapi. Te tika na to kumisaka Yesu nda tika la biso molimo santo lobi vo bina kende pona tika la bino molimo santo asunga ka bino jusqu'à l'extrémité de la terre. Bien-aimé, même si au moni situation zo bonga te, ko tika te. Benga Saint-Esprit, aide-moi. Sungangai, na belelio, na kombo na Yesu Masia, ako sunga biso. Voilà notre exhortation, alléluia. Nzambe abate la biso, abate la bandako na biso, makila na ebomba biso, na kombo na Yesu Masia. Amen.